Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini mama Olive Lembe azali kolala te, azali kobunda butu moi pona kobeta motu pona ba peuple congolais, azali kosala nyonso tu bandeko mbala ya liboso na mboka na biso bandeko. Une première dame azali kosala nyonso ya komikomisa mowumbu pona peuple na ye. Bandeko babolingo, tango ngai na monaka ndenge nini mama Olive Lembe azali kolala te pona biso ba peuple, pe mama Olive Lembe azali kosala makambo ya minene pona biso ba peuple, nalobaka ete nzambe merci na ndenge opesi biso mokonzi oyo azali kose soucier pona biso ba peuple pe pona mboka na biso. Bandeko babolingo, tomona na biso ba première dame baleka na mboka na biso bandeko. Tomona ba première dame ndenge nini basala pe ba mibembo na ba voyage ya poto awa baya bazonga me bayebaki réalité ya mboka mpona kotalisa ete bazalaka na bolingo na biso ba peuple te, bazalaka kokipe na bango kutu te. Orke na bapoto awa ezali na ba bisika mosusu bandeko, soki yo ozali autorité mokonzi ya mboka okei kotouche, bakoki meme kopesa yo bado mosusu oyo peuple akoki koprofite na yango na mboka. Bandeko babolingo, mama Olive Lembe aye na Belgique. Ekomaki ye na Belgique bandeko, mama Olive Lembe na motema oyo azalaka na yango ya bomama, na ndenge alingaka te peuple na ye amona pasi, mama Olive Lembe andimi komikitisa na niveau moko bandeko oyo ndenge balobaka ete na niveau oyo congolais boyebi ndenge ba congolais mosusu wana poto ba congolais bazalaka lolendo. Congolais soki asombi mwa costume na ye na mwa cravate na mwa sapatu ya bien, yo mekanga koyebisa congolais namoni na ndako wana kuna mundele moko bwaki bakiti moko bien, tozwanga toluka tokangisa babiloko na poto tinda na Congo po ete ba peuple kuna ba profiter nango. Yo sakana nanga yo moni olingo zwanga nani semba biloko ta bandeko. Me botala mama Olive Lembe amikitisi na niveau moko pona nini? Po kaka peuple na ye a se retrouver akei na hôpital moko bandeko. Biloko oyo bato hôpital wana oyo batiaki pembeni oyo ndenge ezalaka mondele soki atie eloko pembeni, lobi okomona ete ntango mosusu babwaki yango ubia lobi bazwi ntango mosusu basali na yango soki ndenge nini. Mama Olive Lembe balobi ifona profiter l'occasion akei kokutana na bakonzi ya hôpital
pe asololi na bango pe bakonzi ya hôpital bazwi ba biloko wana nyonso tu ya hôpital bapesi ye yango balobi bon ekende na Congo po ete bapeple na Congo bazali na yango besoin. Bandeko sikoyo biso tokoloba boye po ntango biso radio Zoomel 1000 tolobaka bato balobaka nini ete non biso tozali bato moko tolobaka kaka bamakambo tozali bazoba likambo te tozali bazoba mais tokotalisa bino sikoyo esika nini oyo bakonzi ya deuxième république bazalaki na bolingo ya mboka te mpo na nini. Bandeko bino bokanisi makambo mama Olive Lemba asali na susi oyo asali mpo na peuple. Est-ce que bato ya deuxième république bango babandaka koya bapoto pamba pamba bazangaka mpe kosala bamakambo ya boye bahôpital ezalaka na bamboka na biso bandeko zokota meme na hôpital monene oyo babengaka mama yemo hôpital oyo ya mama ya soi-disant mama ya Mobutu. Soko okei komona ete bato bazali kolala na bambeto ya mabende mpe batie litoko balikutu ezalaka te me bakonzi wana babandaki koya ntango nyonso tu na poto awa po mona ete bazalaki na bolingo ya peuple te. Bolingo na bango ezalaka kaka soki bayoki ete balingi basala vote bavote bango wana nde omoni bakomi koya mbango epai ya peuple. Bandeko eloko oyo mama Olive Lemba asali ndenge atouche hôpital oyo est-ce que bakonzi ya deuxième république bakokaki kosala yango te? Il faut bon se posaka bakestion bapeuple po ete bato wana mpe babandaka koya na bapoto babandaka komona bamakambo mingi ya na poto mais batikalaka komemela biso eloko ya malonga te. Bango susi na bango ezalaki kaka ete tobetelaka bango maboko tobengaka bango bachef batambolaka na bamituka ya kitoko peuple azali kokufa nde ezalaki esengo na bango oyo politiki babandaki kosalela biso politiki ya terre brûlée. Mais lelo oyo kaka bango nde bakomi baconseiller. Bandeko nakoyebisa bino sikoyo eloko moko mpona talisa bino ete moto moko te akoya kokosa bino bapeuple aloba ete biso nde tolingi Congo tozali na susi ya bafemme violée lokuta. Bandeko mpona nini bandeko bomoni baopposant congolais nyonso to bavandi awa bamakambo ya bafemme violée kuna na este ebanda kolobama depuis kala ezala bachisekedi bayoka yango ezala bangwanda bayoka yango. Bandeko ezali na babisika oyo tala esika lokola mama Olive Lemba kei kotouche bapesi ba matériel mosusu gratuitement po ete akende nango na mboka. Eloko nini ezalaki mpe baopposant congolais oyo balobaka ete bango balingi mboka bango baza na susi ya bafemme violée bakende mpe kotouche babisika mosusu mpo bazwela uniquement bamatériel ou bien bamédicament banini mpo bazwela kaka bafemme violée. Mais basala eloko moko te ki femme violée na bango ezali kaka instrument na bango bakoma kosalela po baluka kaka moyen ndenge nini ya koprofite ya kozonga na mboka ndenge basi babomaka mboka baza koya mpe kaka na esprit ya kokende susu koboma lisusu mboka esika oyo Joseph Kabila Kabange azali kobongisa na gouvernement na ye balingi bakende lisusu po babebisa lisusu malamu. Bandeko bolingo botala simplicité ya mama Olive Lembe botala ndenge mama oyo asali voyage unique makaka po akende kotouche hôpital moko po baluka mwa bamatériel ekende kuna na mboka po ete batia yango na bahôpitaux kuna esika bapeuple congolais oyo bazangi bamoyen bahôpitaux oyo ezangi bamoyen po ete bakoka kotia yango kuna po bapeuple base retrouve. Bandeko ata bino moko ndenge nini tokondima te mama présidence diabwe première dame tokondima ete ndenge nini. Bandeko bino bozali komona baopposant congolais oyo batondi awa bomoni neti topesa exemple ntango nanu Mbemba azalaki na liberté azalaki vice président babandaka mpe koya na bapoto awa mokolo nini bino bosi bomoni ata mwasi ya Bemba oyo. Bandeko po sikoyo totiela bino tolobela bino makambo sikoyo totie eloko na esika na yango oyo bozali koloba ete mama première dame oh mama Liliane Bemba mais tokoyebisa bino bandeko ba Liliane Bemba oyo na bato nini boza koyoka ndenge na minoko na bango kaka bafemme violée ekomeli bango lokola nzembo. Bandeko Liliane Bemba azali awa bango bato bazali koloba susi ya mboka
mokolo nini Liliane Mbemba Keita a touché ata ba hôpital mosusu ezalaka ete eza na babiloko mosusu bakoko pesa ata gratuitement batinda yango ata na este bango kaka bavandi kaka na makambo kaka ya babozoba ya bapolémique soki makambo ya kofinga bakonzi ya Congo wana bomoni bango bayeli liboso ya bakamera mpona kosala bacritique mais bango moko basala rien bino bolobaka mais botunaka te Jean-Pierre Bemba azalaka pe vice-président tango azalaka vice-président azalaka lokola ye Liliane Mbemba azalaka lokola première dame mais boyebisa biso na mikolo basali 5 ans basalaki après avant que élection ya Liliane Mbemba doni ni asi asali kuna na Congo eloko nini basali kaka lelo botikali kaka oh non bato na biso ba discours donc bino bozali kaka bato ya ba discours bomoni Mobutu ndenga mesani saki bino mabe na lokuta botikali kaka bato ya ba discours oyo kuna pesa ka discours te biso ba peuple tozana besoin ko lia lisusu ba discours te tozali na besoin de tomona ndenge nini évolution ya mboka ezali kotambola bozako yela biso bozako loba discours oyo kuna pesa ka discours tozana besoin ya wana nyonso te tozali nde na besoin moto oyo sa biso makambo ya malamu ndenge Joseph Kabila azali kosala kuna na mboka na ndenge tozali komona bandeko première dame ami kitisi na niveau na pe andimi pe balaki ba filmer yango bandeko soki ezalaki bato ya deuxième république wana olingaki omona liboso ya bakosala ndenge nini bazwi yango bakomi nango na Congo bakomi kokosa ete gouvernement bimisaki mbongo moko po ete basomba babiloko bakomi kokosa mais tala première dame alakisi bolingo na ye alobi ete biloko oyo tozwi yango ofele mais soki ezalaki bato ya deuxième république balingaki bakosa biso ete babimisi mbongo ya mingi mpe basali bafacture ya lokuta ale bazwi mbongo na kesi ya leta ekoti na bamabenga na bango soit disant ke basombaki yango boyoki ndenge mama Olive Lembe première dame bandeko oyebi simplicité o mama aza nango te mama ngai nazali koloba mama naza koloba yango etanke mama nazali kosengela mama Olive Lembe pa ya nzambe bakisela ye mikolo pardon bakisela ye mikolo po ete pesa bango lisusu occasion bazala na mboka na biso po ete toyebi lisusu te vraiment soki tokozwa bato ya boye wapi bandeko po toyebisa bino bapoliticien nyonso to boza komona baza koya nde kodistraire biso bandeko tala na bapoto oyo tovandi Etienne Tshisekedi oyo alobaka ete ye azali leader ya peuple alingi peuple kaka na munoko nalingi peuple koma lokola nzembu moko ya répétition nalingi peuple molobeleli ya peuple me bandeko babiloko oyo mama Olive Lembe asali lelo na poto eske Tshisekedi bazangaki occasion kaka ndenge balobaka ete balingi peuple occasion ya kokende mpe na ba hôpital ya ndenge boye okeyi ozwi contact olobi ke bon nalingi nazwa babiloko nazwa contact na ONG moko po ete bambetu oyo ya hôpital oyo ndenge baza kosalela yango te nazwa yango po ekende na mboka bandeko naza koyebisa bino solo Tshisekedi depa banda liti na ete lelo atikala nanu kosala do moko te na kati ya Congo oyo ezali kaka uniquement mpona bapeuple wana nazali koyebisa bino yango ya solo soki bato mosusu bakoloba mwasi na ye azali na ONG wana asala yango mpona koyede nde bato ya Kasai me na kati ya ONG wana mpe asali likambo moko mpe ya monene te bandeko babiloko naza koyebisa bino bolandela yango mpenza etanke bato ya mayele bokomona mpe ONG ya mwasi ya Tshisekedi asali yango ndenge nini asali yango na ndenge eke bango bazali ko bénéficier mais soko tali ba evre bango basali mpona bato ba peuple na kuna na Kasai eloko ya monene penza basaleli bango te mais bango bazali ko bénéficier ba mbongo ebele bandeko lelo oyebi eloko oyo mama Olive Lembe sali ezali neti leçon mpona biso ba diaspora oyo tomesana kosala makelele mpe koloba n'importe quoi mpona nini bandeko boyebi ndenge biso ba diaspora ekoma kaka totindaki bambongo basali bilan inane Western Union alobi ete biso bakongole totindi mbongo oyo eleki bilan eleki budget ya l'État c'est bien malamu mais kati na bino bakongole
tokati na biso ba congolais oyo tomesana kopiolola liboso ya bakamera kose vante na bambongo oyo totindaka na Congo ndenge soi-disant Western Union apesaki nani asalaki bilan mais ezali malamu est-ce que na bino ba congolais ata moto moko ta kozwa idée alobi ete ndenge na bambongo wana soki tolobi ete totya kesi moko bokongolais nyonso tya 10 euro na suka na yango ndenge toza komona bahopito tala bambeto ezali te bamakambo ebele ezali te toluka te tosala do moko boye mpo na mboka uniquement mpo na mboka do oyo te kozala ete yo mpo mokonzi moko ozo te balobi kaka uniquement mpo na mboka mais makambo ebele ezali koéchappe biso toye na bapoto awa toza koyeba nini tosala te poto yango bato bayaki elobi ete paster mukuna bakanisaki ete bato ebele baye mpo bazwa mayele bato ebele baye na babozoba okomona moto mobimba oza kotala ye boye okanisi moto ya malonga na Facebook ye wana aza kokoma bolo bomoni ndenge aza kokoma bolo ye moto ya mayele me bandeko eloko na motu eza te batikali kaka bato ya bafacebook kokomaka kolobaka bamakambo ezanga ntina alors ke bamakambo ebele ezali koéchappe bacongolais bon tikali kaka bato ya baye 6 millions de mots bandeko oyebi ke bamindele ko mondele azangaka mondele oyebi mokolo mosusu allemand moko alobi na ngai alobi namonaka ndenge bandeko na yo bagangaka kaka 6 millions de mots 6 millions de mots 8 millions de mots mais yebisanga depuis bango bazali awa basalelaka bamama wana nini basi basalela bango nini mpo na ngai naza komo allemand alobi ke mpo namonaka kaka on dirait biso baeuropéen nde mutu toza kosala bacotisation toza kotinda bambongo kuna awa na Europe mais totikali komona te bacongolais basali sensibiliza biso moko boye obie batie bambongo mpo batindela bato ya est tala mundele azali koloba eloko wana nde bamindele basi bayebi balobi ya bato oyo baza na bango baescro baza baaventurier bandeko bamalchance oyo mingi bazali kozwa na poto bato mosusu okomona ye na poto awa makambo eza komarche te banini akomi kokosela makambo ya kongo te ezali bambongo bazali kolia na nkombo ya bafemme violée baza kopesa bango bambongo na baparti na bango politique na bango ale bango baza kozwa bambongo wana baza kosala nango baambiance baza kolia yango namoni bato mingi vi na bango baza kose retrouve te awa na poto bandeko bamakambo lelo tozali koyebisa bino bozwa yango liseki te tala ndenge mama Olive Lembe akei komi kitisa première dame tomonaka bapremière dame na biso baleka oyo bazalaka ete soki okomona première dame asi alati aza kobima liboso ya bato bandeko nakopesa ata mbote na bapopulation aza komona yango ekomi ondire tabu ifo azala mosika mbote na ye kaka okomona ya lokano oyo ya kopepa me mama Olive Lembe bandeko nzambe apambola mama oyo nzambe apambola mama Olive mbala tuku sambo na sambo na regrete mama ayaki ya na Belgique il fallait nazala au courant po ete nakenda ta tokutana na mama nasolola na ye mpenza boye po ete nalukaka mpenza ke namona ye vis-à-vis malgré bato mosusu balobaka ete tala boye mama ozali wana tala ndenge ezali wana boyeba yango te makambo oyo mama Olive Lembe azali kosala na mboka na biso azali mpenza ya nzambe parce que ntango bato bazali koloba ete tozali kozela mokonzi moko akoya ye nde moto akoya na verité bandeko botika badistraction ntango okomona moto yango azali koloba makambo bo kaka bango nde moto babomi mboka na biso na ntango ya deuxième république bayibi bambongo bamonisi bapeuple pasi lelo bakomi baprofetese bakomi bato akopesa batémoignage mpe na makambo ya lokuta suka na yango ale bakoti mpe na molongo batémoignage yango ekobima na ba-DVD il faut bosomba mais na ebandeli yoka maloba na bango nzambe alobi totelema mpo tokende koloba confusion totale mpo mona modele nini ndenge bazali kosakana na biso na poto ezali na babiloko ebele bandeko biso badiaspora tokoki kosangana soki tozalaki na bolingo biso tokoki kodimine meme pasi oyo mpe ezali na Congo oyo kaka ekoma kaka bato bazali na pasi bato oyebi teke biso badiaspora mpe tokoki mpe kosala makasi mpo todimine yango par exemple bandeko ngai mama Rosalie nayebi bakwe mosusu wana Allemagne
ezali kaka na babiloko kaka lolenge moko ndenge mama Rosalie pardon ndenge mama Olive Lembe auti kozwa badon mosusu na Belgique bapesi ye gratuit pe na Allemagne ezali na bahôpital mosusu oyo nga nayebi kaka système kaka ndenge mama Olive Lembe auti komona oyo ke soki bakonzi ya gouvernement bango mpenza baye lisusu ape na Allemagne tokolakisa bango bakwe oyo ke gouvernement bazwi babiloko mpenza bapesi babiloko mpe ekoti na masuwa ekei na mboka ezali na bandenge ebele tokoki kosunga mboka biso badiaspora tozali na devoir moko oyo tokoki kosala mpenza ke mpe mokili ebeteli biso maboko me totikali kaka na bozoba kofinga kaka koloba bamakambo ezanga ntina kopoma kaka bamakambo ya lokuta na internet oyo Kabila alingaki aboma moto boye botikali kaka na bamasolo ya lokuta bato basi bayebi ete bozali bato ya lokuta na bainformation na bino ya lokuta kaka ntango bino bozali koloba bozali kokosa Joseph Kabila azali kotonga mpe ekomisi bino motema mabe bokomi kokosa asali nini boye bandeko nakokende mosika te botala bino moko na babilili bomona ndenge nini mama Olive Lembe akendeki ti na Belgique akomi kuna akutani na bakonzi ya hôpital oyo esika alingaki azwa badon mpo na bana ya mboka bapesi yango gratuit bandeko mpe mama Olive Lembe alobi yango alobi biloko nazwi yango ezali gratuit mbongo te mais soki ezalaki bato ya deuxième république na lokuta na bango balingaki bakosa bapeple ete basombi yango na autant nzonga nde gratuit botala simplicité première dame azali na yango soki ezalaki bato ya deuxième république ndenge toyebi ndenge bazalaki kotombola mapeka bakoya kokosa ete gouvernement asali baeffort tosombi babiloko nzoka lokuta mama Olive Lembe nzambe apambola yo abakisela yo ya mingi nzambe abakisela yo ya mingi nga losambo na nga ntango nyonso ntango nabwakaka mabolongo na se eloko ya liboso nalobaka ete nzambe batela président Joseph Kabila batela mama Olive Lembe pesa bango makasi bakisela bango sagesse na intelligence po ete bayeba ndenge nini ya kokumba mboka na biso RDC mbala ya liboso na mona une première dame Ami Kitisi oyo mpenza ndenge balobaka mowumbu ya bapeple yango nde tomoni yango yo kanisi na ntango ya deuxième république une première dame aya na poto epuis aza kosala kotalaka babiloko mpo nini amemela kaka mpo na peple si ntango ya deuxième république bazwaka biso banyama ne bazwaka biso nde banyama te babandaki komona biso pamba oyo bapesaka biso kombo babete boyebi yango te nzambe apambola Joseph Kabila Kabangele rais apambola mama Olive Lembe mpe toyebi ete nzambe akosala bango bakozwa bokonzi mpo ete bato mingi bazali koya kodistraire biso na badiscours ya lokuta botikala kaka bato badiscours na balokuta tosi toyebi bino mais Joseph Kabila maloba moke mpe misala ezali komonana bandeko babolingo na ntango oyo nakosenga na bino botala ndenge nini mama Olive Lembe akendeki ti na Belgique mpe akei kosenga badon mpona nini mpona kaka susi ya bana na ye kuna na Congo babiso bapeple mpo ete to se retrouve mpo ete na bahôpital na biso kuna tozali na baproblème makasi me tala ndenge mama Olive Lembe azali kose trakase mpo na biso bapeple nzambe apambola ye abakisela ye ya mingi papa Botamba tiela biso baimage s'il vous plaît Zokande mama Olive epai nyonso atambolaka susi ya peuple congolais ezalaka na ye awa tozali na mboka Belgique hôpital oyo comme nango Tivoli ezali hôpital universitaire monene de référence awa na Wallonie na kati ya mboka Belgique Zokande mama Olive azwaka contact na bakonzi ya hôpital oyo po bapesa ye bamatériel baéquipement oyo ekosalisa na kati ya mboka Congo tala tango mama Olive akomela na kati hôpital ya Tivoli ndenge bayambi na directeur na médecin responsable et puis ba conduire na salle oyo et pas wapi ba stocker ba matériel mususu ya sikaneti oyo et aussi la valeur na 2040 mama Olive yemoko pour à se rassurer la qualité ya matériel tala ndenge za ko vérifier moko ko bouger machine moko pour azala sûr que biloko za ko na peuple congolais ezali biloko oyo et ko servir na quelque temps yoka na suka nango ndenge mama Olive asoka na mikolo nga facile nako koloba ke lelo na yaki kotala ba matériel oyo hôpital oyo batu malamu oyo bomoni ba pesi biso gratuitement
batu oyo bazanango besoin. Nalingaki pena transmettre à travers message oyo que bisika nyoso oyo nakokende ndenge na lakaki bana na ngai ya Congo par rapport ya fonction oyo nazoko assumer pour le moment nakolala te soki mwa tonga nakoki kolokota soki mwa singa nakoki kozwa et que bana nanga kuna na mboka baza nango besoin nakoyoka soni te nakozwa yango nakosenga même s'il faut nakosimilier ndenge esengeli pour que nakoka ko faire profiter ba peuple congolais na biloko oyo ya bien pe tokoki kozwa facilement esengaka pe ba moyen mingi te po ba pesi biso yango gratuitement. Simplicité na motema malamu na disponibilité ya mama Olive ezali lisusu ya kodemontre te na kati ya mboka Congo tango baza kokanisa ke ye kopema na poto tala mosala munene aza kosala yango oyo ya kozwa contact toujours pour na intérêt ya peuple congolais bambetu oyo kala mingi te ekoya na kati ya mboka Congo pe ekoservir quelque part na kati ya Congo kokamwa match ya bien. Bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini mama Olive Lembe auti kolakisa bolingo na ye oyo uniquement azui avion asali 8000 km pour kaka aya kolukela bana ya Congo quelque chose oyo ekoki lobi kopesa bana ya Congo makambo ya malamu na mboka ba hôpital la malamu pe azali kolala te bandeko ngai na yebisaka bino tango nyonso po ete bato mosusu basalaka assemblée lokola bazali bato oyo bazalaka bana ya bapapa na bango basalaka na tango ya deuxième république alors balingaka kondima échec na bango te yango na omonaka bango meme na bainternet balobaka n'importe quoi me bandeko babolingo nakoyebisa bino ete boyebi tango tozali komona bamakambo oyo mama Olive Lembe azali kosala pe tozali komona ndenge nini na ba simplicité ba makambo mosusu ya mboka na biso azali ko sala yango azali ko koma na ndenge ya ba simplicité nde tozali komona ete te bakonzi ya deuxième république bazalaka mitema mabe bandeko na tango ya deuxième république bakonzi susi na bango ezalaki ete afuta tike aya na poto asala ba folie abebisa mbongo ya leta et puis azongi yaki avandi. Mais tala mama Olive Lembe aye kaka uniquement po aya koluka solution bana ya Congo aye komona ete biloko oyo ba mindele oyo ba moni ete bazana ngo besoin te tala mama Olive Lembe aye alobi ete azali kosala ta tonga babwaki ata nini akosala tu po ete asenga po ete ezala kaka pona bolamu ya peuple bandeko mama oyo nzambe ya pambola ye. Mais nayebi ete bato mosusu na minute oyo tango bakotala yango bakobanda kokritike ndenge nini Congo mboka riche ndenge nini ye mama Olive Lembe bakoyoka kozwa babiloko bandeko bino bokoma lelo koutilize Congo mboka riche mais bosali 32 ans soki boyebaki Congo ezali mboka riche bino bokanisi soki bosalaki makambo ya malamu lelo Joseph Kabila alingaki azala na baproblème ou bien mama Olive Lembe alingaki azala na baproblème ya makasi na bapeuple lelo soki bakomi na baproblème ezali banani bino te o lelo bokoma kofinga o lelo bokoma koloba ete basali nini bokoma koloba courant ba délestage mais bandeko bino boyebaka teke na tango ya deuxième république bakabini ya bacourant batransport wana ezalaki kaka o babelge batika est ce que bino bosi bomona esika bato ya deuxième république basomi batransport ya sika ndenge lelo toza komona bandeko a un moment donné avant ya kokondane il faut que talaka source sika toyuti oye komi kaka soko olingo loba likambo bata deuxième république ete tolimbisa tobosana mais oye bino nde balimbisa babosana oye bato mosusu nde bofungoleli yango mbuma misu lokola bambuma misu mabata mpe bofungoli baminoko lokola ya bangando mpe bobandi koloba tokotekelela bino lisusu tante po ete lokuta na bino mabe oyo bosali na mboka yango na nde ekomi kosala bino ete motema mabe bokomi kolobaloba tala makambo mama Olive Lembe asali eza likambo moko kaka ya simple mais bino na tango ya deuxième république bokokaki kosala yango te
Combien de fois na hôpital lokola mama emo ba problème ya bambetu ezalaka mais totikalaka komona te mokonzi moko ase tracasser ata mobutu ye moko ase tracasser pour aloba de l'hôpital wana eza koporte kombo ya mama mobokoli na nga kara azalaki ata kotiaka te na kitambo kutu bandeko kitambo etikalaka nango kaka ntango bachinois nde bayaki kokota wana ezwaki mwa poids mais kitambo penza hôpital akibolabola po ete baabandonaki yango na ntango ya deuxième république lelo oyo ale baye na bapoto bakomi badonneur de leçon ndenge ezali wana tala boye tala po Congo peut marcher il faut tosala boye mais lelo bokomi koloba Congo peut marcher il faut tosala boye mais ntango wana bozalaki kuna bosalaki yango te mpo na nini bahypocrite oyo ndenge Jean-Baptiste alobi ete bana na nyoka mpo na nini bozali kokima kanda ya nzambe donc bino mpenza bozali bana na nyoka po ete bosali makambo ya mabe na mboka bobomi mboka sikoyo bozali koya kobombana na kombo ya peuple mpo na kokosa ete biso nde tolingi bino oyo ndenge prophète nani Jean-Baptiste alobaki ete libota na nyoka mpo na nini bozali kokima kanda na nzambe nde bamakambo oyo ezali mpo na bino bato ya deuxième république na poto oyo bovandi bapasi boza kokoka te bokomi sikoyo kolinga kocrée barébellion mpo na kolinga kosala n'importe quoi mais nzambe ndenge nalobaka ete ngai mama Rosalie loba na mikosa nzambe asi akangeli bino bizibeli bokosala nyonso na mabe oyo bozali kosala bato na makambo oyo ya kobetaka bato nzambe azali komona mais lifuti na bino ezali papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais et surtout biso ba diaspora oyo tozali libanda ya mboka. Bandeko na koyebisa bino ya solo. Ata balobaka ete moto soki azali na motema mabe ya boya kakundima mais ezali na babiloko mosusu tango yo moko ozali kotala ozali kondima. Bandeko babolingo na makambo nyonso tu mama Rosalie auti koloba pe ndenge toyoti kotala ezali kolakisa biso mauvaise foi oyo bato ya deuxième république bazalaka na yango parce que soki bato ya deuxième république bazalaka na bolingo bazalaka bato ya bakwenda vutuka koya na bapoto ya pamba bazangaka pete kosala baeffort oyo ndenge lelo mama Olive Lemba azali kosala. Mais bango bazalaka kaka bato oyo batikalaka kaka na motu na bango ete peuple azali moto oyo il faut afukamelaka biso. Ok biso ba peuple na ntango wana batangaki biso kitendi ya mwindu na miso tozalaki koyeba te ke biso nde ba peuple tozali na pouvoir ok bakonzi ya mboko biso toponaki po ete bango basalela biso mais na ntango ya deuxième république bango baenseigné ke ndenge ezali wana peuple yo za mowumbu il faut kosalela bakonzi ya mboka alors que ezalaki ndenge wana te. Bandeko babolingo na koyebisa bino boye mama oyo mama Olive première dame azali ya nzambe ata bato mosusu bakondima yango te mais mama oyo azali ya nzambe pe azali mama moko azali kokamwisa po ba makambo mama oyo azali kosala ndeko il faut zalaka na motema ya bonzambe tomonaka yango na ntango ya deuxième république première dame aza kopréféré asomba tike na ye ya avion po ete aya na bapoto awa aya kosala bamakambo na ye privé ke akende kozala na souci ya bamakambo ya mboka. Bandeko akosomba tike na ye avion aya na poto asali bamakambo na ye privé ke ndenge ezalaka ete ndenge tomoni mama Olive Lembe aye awa na poto aye abandi kosolola na bamindele po nini aluka babiloko bamindele bamoni ete bakoki kopesa biso po ete ekende koservir ba peuple alors que bamakambo mosusu oyo bakonzi na biso ya mboka bakoki kosala ezalaki simple bandeko mais lokola bazalaki na amour ya peuple te bakoki kosala yango te bandeko nakokota sikoyo kote ya baopposant
nakei mpo na papa nakei mpo na Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi bozali komona ndenge lelo bato bazali koloba yenda alingi pepe yenda sali boye mais ye pa vandaki na poto awati ayebi bapasi ya bapeuple congolais boyebisa biso Tshisekedi organisme nini ya bamindelo a touché mpona koloba kaka uniquement makambo ya bakongolais po ete baluka te mwa aide moko boye mwa likambo moko boye bamema yango na mboka yeki leader na ye kaka soko alingi abimisa bato na balabala nde alingi azali molobeli ya bapeuple nde alingi bapeuple ye kaka ifo kaka autilize bapeuple wana nde akomi leader ya bapeuple avandi mpe na poto wati akokaki mpe kotouche baorganisme azangi lelo koloba makambo ya bafemme violée mais azalaki na poto mokolo nini asasali bamikanda etanke leader oyo alobaka ite alingi bapeuple asali bamikanda amemi yango tili na oni ya kokutana na bakonzi ya oni kolobaka ya likambo ya bafemme violée mais botala ntango ekomi makambo ya baélection baintere na ye akimi mbangu mpona kokutana na bakonzi ya oni mpona koyebisa bango ke na baélection tricherie ezala te mpona ezali intere na ye bandeko nalobi malamu bolanda yango mpona intere na ye bomoni ndenge asali voyage mbangu na Amérique mais mpona likambo ya bafemme violée azalaki na poto combien de fois bato babandaki koloba likambo ya bafemme violée est ce que bino bomonaki déjà ke Tshisekedi asali bamikanda akei uniquement mpona kutana bakonzi ya oni mpo akende koyebisa bango botelela biso likambo ezoleka na este mpo tolekisa bino te bazali bahypocrite lelo oyo bomoni ndenge aza koboma nzoto mpo yede ete alingi atikela héritage ya parti ya UDPS na mwana na ye bomoni ndenge aza kobimisa makasi nyonso ya nzoto mais tala te mpe ndenge nzambe azali koconfondre bango bandeko lelo bato mosusu bakomi koloba ete soki le 6 bamoni makambo ya prometaki bango te biro nyonso tu ya UDPS na bato ya UDPS bakobeta bango mpe bakobimisa bambongo na bango bomoni esi ebandi mpona kolakisa ete bandeko bato oyo bazali batu te bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko boyebi ndenge ezali wana baopposant congolais na biso bautilize biso mingi mais lelo oyo il faut toloba tomettre fin na bamakambo oyo tala lelo bamoni baélection bakomi koyena bainformation ya lokuta oyo Joseph Kabila bomaki mutu boye oyo likambo boye esalamaki na Congo bakomi koyena bainformation ya lokuta apareko opesa oyo aye mabe bato boye bapesa oyo bango mabe bakomi nde na suka me toyebi ete bainfo na bino wana ezali ya lokuta boza kotiaka na bainternet boyebaka yango ete Joseph Kabila azali moto asa confirme mpe ndenge ezali wana population ya mboka na biso na kati ya Congo balobi bango nyonso bazali nsima ya lerais Joseph Kabila kabange bandeko 5 ans ya Joseph Kabila nazali koloba na bino 5 ans oyo tokopesa ye ekokomela bino 100 ans kolekokoma bino kilo bokozanga ndenge nini ya kotambola po bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut boyeba yango moto moko te akoyena influence ke alingi peuple na biso boye mais bazali kosala mpe eloko te mpo na peuple yango basalela bapeuple likambo ya malamu na mboka kaka bango bato balobaka balingi peuple bato yango basali nini olie boloba ete non basaleli quand même bapeuple na biso likambo boye ezali malamu mpo ete biso mpe tozali na susi ya bapeuple mais non kaka bato wana banguna basalela bapeuple likambo ya malamu ate basali nini eloko ya malonga te mais bandeko bino siko bolingilaka peuple yango na modèle nini donc oloba ete bolingo oyo bino nde bokolakisa na peuple yango nde eza vrai bolingo oyo bato mosusu bakosala ya malamu mpo na peuple wana nde mabe boza bahypocrite bozali bato ya lokuta yango na ete bandeko makambo bozali kosala boyebaka ete bozali kopesa Joseph Kabila chance mpe mama Olive Lembe couple na bango présidentiel bopesi bango bachance sans ke bomiyeba botikali kaka bato ya kobeta bato kobetaka bainformation ya lokuta kokomaka na bainternet kolukaka bainformation ya lokuta bamakambo kaka ya lokuta mais eloko bozali kobosana mokili ese eyebi bino basi badécouvrir bino na balokuta na bino ezali pasi mpe mawa mama ozali nazokoje mpona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete oyo touti koloba oyo papa Roger outi koloba makambo tozali koloba ezali clair et juste et net po ete moto akoki kowanga na yango azali te
bandeko ba bolingo soki tozali komona bageste oyo bakonzi na biso ya Congo lelo bazali kosala ezali kotalisa ete motema mabe oyo bato ya deuxième république bazalaki na yango. Bandeko bino bakanisi geste oyo mama Olive Lemba sali, bino bakanisi première dame ya tango ya ex-Zaire akoki kosala yango te, akoki mpe koloba teke peple na biso anyokomi ya koluka ata bahopito moko ezali awa asolola na bato ndenge mama Olive Lemba sali, ezalaki kaka manque ya volonté, balingaki pepe te, balingaki nde baintere na bango, bazalaki nde na mitema mabe. Yango na omoni ete tellement bazalaki na motema mabe ki motema mabe na bango lelo ebandi komonana. Bandeko tala mama Olive Lemba première dame amikitisi tina niveau ya boye oyo ndenge balobaka ete système kaka ke moto akei aza koluka kaka ndenge nini ya kosala po ete azwa mwa quelque chose na ndenge ete aya kosoutenir peuple na ye. Est-ce que bino botikalaka komona yango na mboka na biso? Première dame azwa kaka tike na ye, asomba tike na ye ya avion aye kaka na poto po aya kaka kosala likambo oyo démarche moko mpona kaka ya intérêt ya peuple. Botikalaka komona yango te. Mama Olive Lemba nzambe apambola yo, nzambe abakisela yo ya mingi mpe ndenge ezali yo na ata banguna na bino bazali kosala nyonso. Un jour banguna wana bakobongwana mpe bakoya kotubela bakoya na kana bino balinga te. Lelo oyo bamoni nano te, bamosusu mpe ndenge bazali wana bamoni na bango bayebi na bango vérité, mais lokola bazalaka bana ya bamisusu bazali koinfluence bango yango na omoni ete bazali kosala neti bazali komona te, mais ebele bazali kondima bayebi ete makambo oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kosala basi bayebi ete ezali échec na bango. Yango na so problème na bango ezali ete bainventaka bamakambo bakosaka oyo Joseph Kabila asalaki boye, oyo docteur moko azalaki ya Joseph Kabila bandeki koboma bato na bapoison boye, bamakambo kaka ya lokuta. Peuple asi ayebi tosi toyebi vérité na bango. Diaspora congolaise basi bayebi lokuta ya pareko na lokuta ya bato oyo mosusu bakomi komonte bahistoire. Lokuta na bino tosi toyebi yango, botika kodistraire biso tozali kaka nsima ya président na biso Joseph Kabila oyo makambo bazali kosala bandeko. Non, wana penza bazali ba phénomène. Joseph Kabila azali phénomène, mama Olive Lemba azali phénomène. Yango na moni ete bato ya deuxième république mitema pasi mitema mabe ekomisi bango mitema mabe. Mais bino bolobi ete bolingaka peuple, mais soki bolingaka peuple ezali malamu. Mais tango mama Olive Lemba na président Joseph Kabila bazali kosala bolamu mpona bango te, mais mpona peuple. Mpona nini bokobeta maboko te boloba bravo po ete peuple biso tolingaka tala moto bato bazali kosalela bango malamu. Mais bino moko lisusu tango bazali kosala bolamu mpona bapeuple congolais bolobaka ete bapeuple bino bolingaka bokomi lisusu kosilika te bozali baescroc, bozali bato ya lokuta, bolingi peuple te, bolingi nde baintere na bino, bozali baescroc. Bandeko botimbela bango, totimbeli bango totimbeli bango, bolingi peuple te, bolingi nde baintere na bino, boza kokosa na bahistoire ya lokuta, kokoselaka Joseph Kabila makambo komontaka bahistoire. Bandeko toyebi ete tokomi na moment ya baélection, bomoni ndenge bazali kokosa bokeba na bainformation mosusu ya bainternet oyo bato mosusu bazali nsima ya nini na bango bazali kokoma bokeba ekosimba te po ete Joseph Kabila azali ya nzambe. Balinga te akolonga. Bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko, pepe na biso ndenge anyokwami ete lelo tozwi président moko azali vraiment kosala bamakambo pepe azali kondima. Okomona moto mosusu liboso ya caméra azali koloba ete ngai depuis nakokisi 40 ans natikali nanu komona makambo ya boye te obia basibongisa nzela na mboko obia batia. Bandeko wana nyonso tu ezali babiloko bapeuple congolais bazali bazoba te, bazali komona mais lokola bino bozali kaka bato ya lokuta ba malfaiteur, bato boyaka kaka na bahistoire ya lokuta
nzambe akobanda mpe kaka koconfondre bino bolinga te bandeko bolingo bozalaka na bisika bozali oyo ezalaki mpenza émission tosalaki yango mpona kolakisa motema malamu ya première dame ya mama Olive Lembe po ete tozwa ba première dame mais lelo toyei komona ete bango nde baye koenseigner biso ete bango bazali bawumbu biso bapeuple nde tozali likolo na bango po ete biso nde toponaki bango lelo baye koenseigner biso nzambe pambola mama Olive Lembe pambola président Joseph Kabila pe pambola bapeuple nyonso tu oyo balobi bakopesa bango bavoi po ete mboka na biso ekende liboso. Joseph Kabila azali ya nzambe soki bato mingi bazali kokanisa ete ezali liseki mais bokomona ete esika bato bazali kosala baple ya mabe moto ya nzambe ekotumba bango po ete baluka basala mabe mpona Joseph Kabila moto ya nzambe ekotumba bango bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.